papa Nzambe. Otumoli peuple Afrika oluki kolo Nzambe. Bino ba politicien ko boyoka pasi na biso. Otumole ana pike balo. Angola balo. Brazzaville balo. Makabo balo. Nigeria makabo. Nigeria makabo. Dosara niko. Depuis colonisation, ça fait aujourd'hui 23 ans. Il y a souffrance. Tozana diamant, tozana mabele, tozana biso bomengo. On a eu une souffrance, on a combattu. Peuple congolais, pas de tozana nyonso. Tozana mena boka na biso, tozana biso tozana nyonso. Baboka mosusu ezanga ba diamant, baboka mosusu ba diamant, bazuzo ngoma boyoka spécialité. Ah, je le dis. Sikona loba, mawatro. Naliki na loba kazi na ikoyo kasolo. Pasi na likambo ya koko kitaza preme ezali paso. Na banda kaka sena baboyi siseno. Biso bato tokotaka doye. Biso tokotaka bino malamu. Biso tomona bapase. Bolini bomengo kaka bino kaka biso te. Omengo tanga na pesa biso Afrika mobima ezali te. Biso kaka pasi. Bonsoir, 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 bonjour, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Bonjour, bonsoir, Bande Bonangaï, meilleure vue, Keleji, Liemofrika. Merci beaucoup, Keleji. Bonsoir, bonsoir. Banamboka, Tosangana, Banamboka, Tobendana, Topusana, Tosolola Muke. Mboka na biso ezali kosenga kaka bongo. Faut qu'on la peuple, il faut qu'on la batte. C'est ça notre devoir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Ricky Nemial en direct de Londres. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Ambrazine, Ambro. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Blaise Landana. Steve Manungwene, la direction de la machine, Steve Manungwene, le grand réalisateur, Okechua Yambo. On est ensemble. On est ensemble. Obendana, Tosolo la Muke, Mamai Oyo Witikole Kalelo, De Gaulle Vumbi, Général De Gaulle, Elena Garcia TV, Elena Garcia News. Merci d'être là. Tout solo là, on en a pour quelques minutes.
Voilà, tokotikela bango tenté parce que tokotikela bango tenté parce que totie bango déjà contre mur, il faut aussi la nana bango, vouloir ou pas, c'est ainsi. On en a assez de la médiocrité. La salité na bango est alibisoté. Ingeta ingeta. Faut qu'on la moussa peuple. Bokoto, bokoto, bokoto. Les rassonner. Il y a côté les missa peuple. Il y a côté les missa bibundeli. Il y a qu'on recouvrer notre souveraineté. Ingeta, ingeta. Salut Mundele à Bangwandi. Aguaya Samantone. Ma maman Nyonso ya Bitumba. Maman Mongala de Boulonnais. Maman Mondongo. Maserati. Ma maman Nyonso Natangi Kombote. On est ensemble. La Marie Losako. Ingeta, ingeta. Bon, maman, tata Bandeko, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Moi qui suis votre guerrier parmi les autres, Yaïdi Bolombo, greffier international des peuples Mokonzi, peuple souverain, qui a toujours voulu recouvrer la souveraineté, sa souveraineté et la souveraineté des autres compatriotes que nous sommes. Oyo tozali nzinga zinga na diaspora partout tina kati ya mboka na kati ya Congo bandeko na ngai lelo na leki lisusu pona kosola na bino mwa muke koyebisa bino ke bandeko ndenge tozali awa tozala lisusu tobima complètement na kati ya distraction, tobima complètement na kati ya distraction linkoloba nini po tokomona ke toza komona ke ba politicien oyo tolingaka susu ko sentir bango te oyo bakosi peuple na biso mingi oyo balobi ke peuple wana n'est que un imbécile, peuple wana n'est que un idiot, peuple wana n'est que moins que rien oyo bakokosaka butu moi tongo nyonso fo bakosaka biso. Et en plus de cela, ils nous considèrent comme des laissés pour compte. Donc, nous ne comptons pas na bomengo ya mboka wana otobengi République démocratisée du Congo o biso tobengaka réellement c'est les Zaïre basa komona biso pamba balingaka biso te. Mais tu sais combien de fois que les politiciens, nous n'avons pas de véritables politiciens dans Bokawana. Nous avons que des escrocs, de larbins des Occidentaux, des larbins des Rwando-Ougandais.
corrompu. Hein? Bazako sala accompagnement. Mais véritable accompagnement, il y a Rwandais, il y a occupation. Pour bango bazwa ba momengo, bazwa banda kwa kitoko, bazwa ba voiture ya kitoko, hein? Balesa batinda ba famille na bango, bana na bango na ba poto, mais biso peuple totikala ko croupir. Totikala na mboka wana lokola bibembe, lokola ba esclave. Ba esclave na bango. Tozala kaka kubetelaka bango maboko. Ekunde sake kubeta kaka maboko. Kokumisa bango. Didier Massamba Losako. Tobetelaka bango maboko. Tokumisaka bango ba grand prêtre. Bino batu bosimi mokili. Bonaboye. Donc mawatro. Donc peuple congolais. Mais vous allez peuple ya ndenge nini? Quelle sorte ya peuple? Peuple nini oyo alingi ko comprendre te? Peuple nini oyo alingi ko mona réalité en face te? C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal. Jusque maintenant tout ça kaka ko lobela likambo wana. Tout ça qu'on souffrir na yango à l'intérieur de nous-mêmes parce que to yebite ce qui va peuple nyonso bazalaka na mukili pe bazalaka neti biso ndenge wana. En tout cas bandiko na ngai tozomona biso nyonso makambo ezoleka na Congo. Tozomona makambo ezoleka na Congo ndenge Chilombo Félix azali ko manipuler bino surtout ba Kenois, plus de 15 millions ya ba Kenois, mais bazoko tsabino na sac, bazoko tsabino maboko na ba poche mbala na mbala, mais bozolinga toloba na monoko nini po bo revendiquer ba droit na bino, toloba na monoko nini po bo se révolter. Celui qui ne se révolte pas reste un esclave de chaque jour ou de toujours. Olingi ko se révolter te, oko tikala kaka kozala nenge bakuta nenge batika kiyo, nenge bakuta kiyo, nenge bakotika yo, pe ko tikala nenge wana. Mais trop c'est trop. Il faut bouter les mains. Bolingi ba passe yango imata na ba niveau ni. Et maintenant, na degré ni. Ba matibilo ba passe na ba degré tout. Degré ya suka yango ya suka. Ba kangele bino na jeteningo bila uto kangela bino zando. Depuis le 20 awa, le 20 janvier, a kangele bino zando. Or zando wana c'est toute une entreprise. Zando c'est toute une entreprise. De plus de 30 000, de plus de 30 000 personnes. Oyo, nasima ya 30 000 wana, bazako nourrir des millions de Kinois na kata Kinshasa wana. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Une fermeture à tout bout de champ, ou comme une deuxième fois, ça va marcher. Mais quand on a besoin de c'est ce que nous ne comprenons pas. Parce que nous avons affaire avec des mafieux, avec des bandits comme Jetini Mobila. C'est un bandit, c'est un gangster. Il a beaucoup tué au Bandundu, à Yumbi précisément. Entre 700 et 1000 personnes.
abomisa bato kuna yango moni bapesaki poste wana ya gouverneur de la ville de Kinshasa po aya koboma pe lisu bino nyonso wana aza koboma bino. Vous vous rendez compte de ça? Fermer une entreprise de plus de 30 000 personnes où il va nourrir plus de 10 millions de personnes dans Kinshasa. Parce que misala les a raté, la société a malongé les a raté. Oyo, il faut que Bixa, Batoyo, Bazana, na Kinshasa wana. Misala les a raté. Ba maman nyoso yo, ou ba yaka kolukolia bana na ba bilo akolia wana. Ba papa ou ba zo kolukolia. Kolukama ba bilo akolia, moi mbongo. Bandi ko to ba kenda kawana. Mais vous vous rendez compte de ça? Marché wana, marché central. Ce qui tout ça vraiment la médiocrité. Ce qui zalaki batamalonga. Bakangaka entreprise ndenge wana te. Baluka toujours ba solution moko ba solution moko compensatoire. Il faut moi ba compensation ezala. Même mutu so balingi ba bomaye ba pesa kaye moi temps. Ba pesa kaye asa quand même na moi ba droit oui ba ko permettre y avant kufa. Marché wana ba ko kanga une partie ba résoudre solution, ba résoudre problème na partie wana ce qui partie wana ba zui solution nango allez ba kangi partie mususu ba zongisi batu mususu ba commerçant mususu na place oyo ba bongisi déjà. Kanda ngo ba kopesa bina ya on lelo na yeli susu pona kopesa bino kanda pour vous rappeler tout bana ko rappeler ka bino yango que vous devez se mettre en colère, sinon vous ne trouverez jamais de solution en Mboka wana. C'est avec une grande révolution que nous allons recouvrir notre souveraineté na Mboka wana. Mboka ya biso. Mais botikini na bino ngo ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba Chinois, na ba Libanais, bandibu, ou baza même pas mindele, na ba Indien, botikeli bango mboka, ville komi ya bango, ngobila abengani bino, atiki ba Indien bateka, bino boza ko revendiquer te, boza ko tambola ndenge wana. Trop c'est trop bande ko ngai. Il est temps de se mettre debout, de dire non. Il ne faut pas toujours dire oui, 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 comme des idiots. Non, mais quand même, tous à la bateau. Tous à la bateau. Tous à la bateau. Trop, c'est trop. Tolobi mingi. Il faut maintenant rentrer dans les actions. Yamotolo Balabino. C'est avec la violence qu'on va libérer, qu'on va se permettre d'avoir la libération de Mboka wana. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Hein. Et le monde appartient aux plus violents. Kanda na kanda, haine na haine, nganzi na nganzi. Félix Tshilombo naza kosala bafantir. Makambo na ye koloba na bino lelo. Tala, bah report sur report. Bon, de toute façon, nous on n'est pas là. Bisous toko compter, na makambo iso le kana na ba union salité na bango, na ba union sacrilège, na ba union sucré salé na bango te, parce que union sont là tout le balabine, ils a ba ventir, ils a ba lekisa tango, ils a ko lekisa ba tango, ils a li ba manœuvre to benga ba manœuvre dilatoire. Benda singa mulai pour la kolekisa tango bande ko ngai bazo lekisa bino tango oto luka majorité na kati ya parlement, mais majorité to yebi yango ke izomaka majorité na ba transhumance politique et salamaka na kati ya l'élection ou après les élections. C'est à ce moment-là, député,
regroupement politique, parti politique, plateforme, et sanganaka, hein, et sanganaka, pour la former nini majorité, pour la paix sa majorité, na président oyo azali élu à peuple. Pour la sungaye, pour président wana azala na impérium, il y a gouverner en bonne et due forme. Mais oyo ya Félix Tshilolo, mutu nyonso na yo na ngai na ye toyebi ke Félix Tshilolo ba pesiye 15% il y a figuration comme président de la République na Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. A pesiye il y a compris ça. Et que Félix Tshilolo azako devoir à rien na peuple. Parce que peuple était moutou a élire. Bino bokazi vraiment ka usala bino likambo. Parce que Félix Tshilolo a ce devoir na chef naye direct Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Nde yende moutou, il attend recevoir quelque chose de Félix Tshilolo. Félix Tshilolo a ce devoir na peuple de côté. Même parlement, même assemblée nationale ou sénat, ou yeza na kati ya ba parlement wana. Ou na benga bango ba bono ba chef pensé. Baza ko devoir rien à peuple. Parce que ce sont des gens, des groupes de personnes fabriqués ou préfabriqués par Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Ba nommé bango moko. Ba ko devoir le moko da peuple. Toutes les manœuvres au baza ko salawana. O balongola Ilon Kamba. Ilon Kamba. Premier ministre ya occupation balongola ye basali motion ndenge balongola ki Mabunda Janine Mabunda comme azalaki président ya Assemblée nationale ndenge balongoli ye Félix pour na kokosa bino alobi ki aleki asala discours ya 6 minutes pour na lobake il ne peut rien normalement Kazali wana pour le peuple, alinga sa lelo comme pour le peuple, moyen sa lelo comme le peuple était, azu bouc émissaire nini FCC. Abi FCC PPRD, bango batu, bazako milie ngai, bango batu bazako bloquer ngai. Donc il faut na bengana na luka pour la luka majorité na parlement, il faut Kolongola Premier ministre, et puis Koluka banani Koluka de telle sorte que député ou bazana parlement bakoma bazala la majorité na simanaye bazala majoritairement simanaye comme ça il y a ça a quelque chose pour le peuple. Nous sommes dans le kuta. Félix Tshilolo, Kobanda Botaman, la famille Nabangu, ba menteur jamais vu dans le monde. Bazana ba mensonge comme Barwandais. Ba risé moko ya kosakanate. Na libota na bango bimba. Famille Tshisekedi. Kolia na bango, bambongo na bango, vie na bango mobimba. Baza ko vivre ka na mbongo ya peuple congolais. Bon moni bino mo ba preuve ndenge ba pesi pouvoir wana ya ko pesa. Ndenge aibi ya ko yiba tali simate azuba million oyo ya linga ikozwa. Ayoki mwa elengi wana ya végétarien ya ko tambola na tapis rouge, sikwa komi ko luka prolonger ba jour na ye pour asili saka mandala ye. Yango moni
à côté na deuxième deal oyo tobengi union sucré salé union salité pour na nini et permettre ye à achever mandat na ye et puis à continuer jusqu'au yiba. Alors bandeko na biso toko fungula bino mbala na mbala makambu tuto yebisaka bino yango eza kosala bomona sikoyo ndenge aza koflue bino parce que baza ko ye moko ndenge azali wana aza même pas ko respecter ako respectaka yango pété parce que bato ba pesi pouvoir ba respectaka jamais constitution na bango ya occupation donc ye pe azo sala pareil rekine mial lo sako ako tikara jamais ko respecter yango. Alors mutu ya ndenge wana pourquoi boza ko pesa ye temps pourquoi boko respecter ye azali mutu c'est quelqu'un qu'il faudra chasser à tout prix et le chasser immédiatement s'il le faut. Il faut le chasser lui et Hippolyte Kanambe avec tous les Rwandais. Sans oublier ma accompagnateur, M. Soyo, au Bazalina et Longona Félix Chilolo. Kobanana Yetina se. Oh, nous sommes tous allés là-bas fantir. Majorité. Bon, a parlement dans le monde entier. Dans le monde entier, je dis bien. Un parlement qui cautionne la corruption. Parlement et institutionnalisa corruption na mokili ezate kaka oyo kaka ya occupation ya biso ya Congo. Ye moko ya na bapoto aya ko benga ngokop bakop. Hein? Bino bokola na mutu ya boye. Asa ko vivre na cop partout. Partout azo vivre na bakop. Abotami na cop, puis aza ko continuer ko vivre na cop, puis aligni batutu ba vivre na cop. Quelle médiocrité. Monseigneur Mosengo, merci. Na kombo wana ya ba médiocre opesa bango. Mais il est temps de bouter dehors tous ces médiocres. To lembi to ko continuer na bato wana te. Non, mais trop, c'est trop. À un certain moment de la vie, il faut savoir dire non. Peuple congolais, s'il vous plaît. 15 millions de gens qui sont ceux qui ont télémis l'élo, sans que batinda bino, boye ba ke Félix Chilolo, à ko partambango. Et la simanaye, tous les Rwandais ba partambango. Tous les Rwandais, je dis bien, ils vont fuir, ils vont même pas attendre. Naba oyo bazana est, ba ko kima. Musala oyo botikeli musala ya makasi kaka na bana Goma, na bana ya Ituri, na bana ya Beni, na bana ya Balubero, Nord Kivu, Sud Kivu, botiki musala munene na bango babunda kaka. Soki ba mai bazo bunda te, mikolo nyoso ba mai bazo bunda. 4h 5h du matin bazo bunda babitumba ya kosanga te kuna contre bango mino. Ya Robero pour nini pour défendre ma belle. Mais bazo ça soki bango ba lembisi kuna mais ici mboko na biso parti wana ekei bomoni yango bino mo attention ngi za na katanga ndenge bazo linga ba luka ba katanga ba bandeli sécession na batete bango ye mulunda babosani ke chombe amekaki makamwana et puis na Kasongo na Kasai pe abeka makamwana bakoka te pe bakokoka yango te yango na bandeko nga il faut botelema Félix Chilolo lazolu comme majorité bon le loto moni yango depuis mardi au balobaki il okamba akena mission balobi mission de service. Quelle mission de service? Oya akayi kokutana na mentor na ye na este kuna Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Oya pemi pepele na Katanga. Bakona bazoye bakomisa parti wana bakomisa parti wana un état dans un état. Pendant que Paul Kagame alinga komisa
Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, un État dans un État. Et dans l'entretemps, Batiki Kinshasa, na maboko ya nani Félix Tshilolo, pour à distraire bino, Alexa Kabino na ba politique ya lokuta, oye ko sala lelo komokote. Lelo oyo. Lelo ilo kamba. C'est ça la question. Ilo kamba. Ba déchoiré na parlement. Tout kolanda yango na bino. Ba déchoiré na parlement. Ba lobi na ye dans les 24 heures, il faut aya ko présenter démission na ye. Et bon so ka présenter en côté. C'est ça la question. Qu'est-ce qui va suivre après? Ce qui a présenté, qu'est-ce qui va suivre après? Majorité pour base en majorité dans le Parlement. Ça va être 7 000, 14 000, 15 000. Corruption na corruption. Donc tu as sikoyo. Ba ngomo ba député sikoyo. Ba komi pe ko monnaie, ba komi ko monnaie sikoyo. Majorité oyo ya sikoyo pona ba déchoir premier ministre. Na 10 000 dollars encore de plus. Na 10 000 dollars. Donc ndenge bazoya wana na ndenge bazoya po ba ya ko ndenge ba déchoir premier ministre. Ba ça ko s'attendre ba yibike ba ko so ba 10 000 dollars na mongo ba 10 000 dollars. En plus ya ba mbongo bazoki déjà avant. Peuple ya ndenge nini tukoloba na mnoko nini ya Laurence Koko. Le sako kulutu. To lo baka na bino, tant to lo baka peuple ya ndenge nini, quelle sorte ya peuple? Ba bilo ko ya mwa. Mutu nyoso atazala ki normal. Ba bazana kino wana. Ataza ki normal, ada ubundela mboka, azala journaliste, azala nini. Tango akobona kaka mbongo akoti maboko na makolo. Na mutu abosani na ye peuple. Ba bilo ko tozomona. Félicitations à Batolo Kanete ba Ale Bolocho. Félicitations à Batolo Kola. Ba Trésor King. Ba Mama Océan. Félicitations à Batolo ba Tatiana Osango. Ba John Ngefa. Ba Prophète Benjamin. Ba Nico Maengeli. Il faut qu'on félicite Bato Nengewan. Mais pour les mbatter, il faut qu'on encourage bango. Encourager bango. Encourager bango, c'est-à-dire, bato bazako bundela mboka, bazako luka révolution salama. Il faut qu'on soutenir bango par tous les moyens. Par tous les moyens. Corruption na corruption. Oyo bazako corrompre. Bambongo tout oyo Félix Tshilolo aibi. Ba 2 millions. Ba 7 millions. Ba 400 millions. Ba 1 milliard 500 millions. Oh, nous sommes d'accord. Bo yebi ke na parlement wana. Ilu kamba nani muto bango batiki wana, c'est un bureau provisoire. En principe, bureau provisoire ezali qualifié pour et ça la procédure il y a destitution ou pour la déchoir nani premier ministre. En principe, na ba loi na bango ba loi na bango interne ya parlement, ba règlement d'ordre intérieur, c'est souvent la constitution. Et ça na ba article qu'il faut ba respecter, ba ça ko respecter. Comment voulez-vous toza kotala kaka ndenge ezali tozo côté la mututi to lebelo comme côté pour mona ke ezala Félix ezala bato ya FCC bango tout baza pareil baza na bango bato moko to yebisaka bino union secret salé na bango wana Félix azomema bino na poche ya Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila. Et qui dit Hippolyte Kanambe dit Paul Kagame. Bango tout ning bazo mema batu ko ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi to tanga sou bangote parce que baza bazoba batika la jamais ko za ba politicien baza kana ba influence ya pamba lokola balula mbongo
bango wana bango to ba côté na biso ba et moyen bazonga si mesalité pour côté nyoso ba boyi bango donc baza obligé bazala wana bongo bino boko nous na sima ya batani ngona eza buzoba alors lelo oyo ba repousser ki makambo ya destitution ya premier ministre ya motion na bango motion de censure ba repousser ki ngolo lelo parce que lobby ils ont kamba yagite a saboter bango ayagite mais lelo oyo to kamoka na ba après-midi ba yego sala yango ils ont kamba tinde kamé ba ministre na yemsu baye na ndenge ti ba plus de 367 députés congolais ba yego voter censure wana ba yego voter censure wana mais ce qui reste na premier ministre wana il faut présenter des missions dans les 24 heures. Il y a un domaine d'abino et ce qu'on a présenté, il y aura quoi après. Mais il y a encore une autre question très importante. La raison de la mission de service, il y a Ilukamba, il y a Kendaki Paya, comme on a mentor na yeguna. Akendaki kuna pourquoi? Ngai na banalise na ngai. Ndenge naza koyebisa bino sikoyo. Po Ilukamba bandima na Hippolyte Kanambe bandima que déchéance wana salama. Motion de censure wana et salama. Il a fallu qu'il y ait une compensation entre Félix Tshilolo et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Parce que na deal na bango ndenge basala deal oyo epesi Félix Tshilolo que azala na tête ya mboka wana atambola na tapis rouge na kata deal wana Félix Tshilolo ne peut rien décider sans voir Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila. Voilà, vous voyez bien. Et c'est ça. Donc, pour Union sacrée salée la bonne salama, ils ont une décision à Bangomibal. Tout comme Soki Lelo, to comme un niveau où to comme que ba député wana va parvenir quand même ko sangana lelo mercredi pour ba repousser qui ont lelo et puis ils sont parvenus yako sala vote wana oyo et permettre d'échéance ya Ilukamba c'est que et salami anakoria Félix Tshilolo na FCC parce que bato oyo bazali majoritaire na parlement wana ils en ont kaka FCC ils en ont un cercle vicieux. Félix a changé le commode. Il y a un moment qui ba nani Moïse Katumbi j'appelle même ba qui ba vertige ba kasa ki bango to ko ba primature ba nini tout ça mais ba il faut se rendre compte que en fin de compte mutazo piloter makambo ezali Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila parce que ba primature wana na gouvernement oyo bango balinga sala soi-disant gouvernement balinga sala o Félix Tshilolo mazu sala pour ninga akosi bino ninga akosi peuple congolais ninga zokosa na ba politique bazo mema que alinga sala gouvernement oyo eko permettre à faire avancer les choses na mboka wana sur le plan social, économique et tout. Mais vous allez vous retrouver avec les mêmes personnes, ceux-là qui étaient partis, soi-disant partis, mais vous allez vous retrouver avec eux, na kati ya gouvernement wana. Donc, Ilukamba,
ce ka kenda ikuna po andima ko ya wana po andima ko zonga ou bien a délégué ba ministre afin que procédure il y a motion de censure et salama et que yé aya ko démissionner. Il reste à savoir s'il va démissionner. Na banaliste mingi na ko sala. Soki aya ko démissionner dans les 24 heures, boye baké entre Hippolyte Kanambe et Félix Tshilolo. Ils ont trouvé une solution et que Félix Tshilolo a sali ma compromission, a sali ma compensation, na ndenge ke gouvernement oyo wana ba oyo ko bima wana ba poste régalien nyonso et vous allez na maboko Félix Tshilolo te ba poste clé. Ba poste clé, c'est-à-dire ba poste clé le quoi, n'était par exemple ministère, il y a défense, il y a ministère, il y a finance, ministère, il y a justice, ministère, il y a affaires étrangères. Ba poste clé wana, c'est là où ça va poser des problèmes. Donc ceux qui bon Monique Ilo Kamba a éco andimi a démissionné dans les 24 heures après après déclaration. Il y a bureau d'âge Oyo est remplacé bureau définitif qui normalement bureau définitif il y a un mutu et qu'on statuer makambo yo mais bureau d'âge a éco statuer yango. Pourquoi? Parce que ils a na deal na bango na copie na bango ça ko beta. Parce que mutu wana mukolo mutoyo président provisoire wana Mbosso hein, non seulement ils a quand même 12 millions mais bacheli plus de 21 millions de dollars. Pour akutaki 3 millions déjà na katia nini na ya finance. Il y a Assemblée nationale. Plus il va accéder 18 millions. 2 millions. Si vous accéder sur 2 millions, il va payer ça qui pour na nini pour na ba sala loi ba faire voter loi il y a création il y a zone il y a libre échange commerciaux na présidence il y a Tshilombo ninga zokende na Union africaine. Sans oublier encore 1 million 500 oyo ba soki lisusu pour na ba pesana soi-disant mutu na bango oyo informateur na bango baati lukwebo pour na anukela bango a informé bango a la bango majorité na Assemblée nationale. Tala bambongo ningi za kobima. Tala ebele ya bambongo. Donc kobanda Félix Tshilolo banda ki abandi asali soi-disant moi rébellion wana ya nenge ba yokani yena ba Hippolyte Kanambe na Paul Kagame pour ba kosa peuple balakisake asali moi rébellion à se rébeller un peu na bango, à se détacher na bango. FCC cache et Koufi, yé alinga zo makamuna yé, à ça na pouvoir alinga ça là. Kobanda wana na ba consultation na ba discours ba 6 minutes tilelo. Na kalisi to atteindre ta ba 45 à 50 millions. Oyo ba bimisi na ba compte, oyo ba bimisi na mbongo ya peuple congolais. Ba mbongo oyo ba peuple congolais. Il y a la République démocratisée du Congo, baza ko cotiser pona bazali kubenda bango na ba taxe na ba bokame belé yango wana za ko kenda na ba aventurier ya ndengo ba bandits ba voyous de la politique ba criminels économiques ba criminels ba génocidaires ou baza osala ba crime contre l'humanité na Congo wana oyo ba kangaka te oyo tuzako oyo rapport mapping tilelo oyo
En dehors, ndenge bakangi Roger Lumbala na France. Til lelo oyo, ça fait plus de 10 ans. Ou tout ça qu'on zé là que, ba appliquer, ba recommandation wana, pour na ko kanga bato wana. Et lo komo za ko sala maté. Mais, bandi ko langai, oyo tout baza ko leksa biso tango. Tout oyo baza ko leksa biso tango. Tout oyo baza ko sala. L'État bisa gouvernement. L'État baya ko luka kasikoyo. Baya ko luka sikoyo. Majorité na bango ba continuer. Baya ko sala ba vote pona ko pona ko ya ko luka pona ko luka pardon bureau définitif. Babilo qu'on a tout et que zoka na ngoka batan. Donc babenga kayango le manœuvre dilatoire. Yako benda singa mulai peuple alemba. Alors biso so tolito continuer kaka na nzela wana ya kolanda bango. Nous n'allons pas trouver de solution. Nous n'allons pas régler nos problèmes. Nous n'allons pas trouver de bons résultats pour Mboka Nabiso et Kangwama. Tout développer en haut, tout comme le Batunios. Je suis passé encore aujourd'hui devant vous pour la console. Oyo, ngai na pensé, oyo nga na moni. Donc, peuple, kanda na kanda, colère na colère, bobi masambatinda bino, bo sala oyo boko yiko sala. Il faut que benga na batouana immédiatement. Tose la tête. Lolo Longoli, bonsoir. Tose la tête. To benga na batouana. To benga na bango, Elena Gracia. To benga na bango. Colorado City. To benga na batouana. To benga na batouana. Bango bazako boma mboka, bazako boma biso, bazako freiner biso. Donc bandi kolongai boye bake ba distraction politique et qu'on mène biso à rien. Au contraire bazako berner biso. Bazako berner biso. Bon, information ya muki avana kata. On a voyé Sabino. Boye bake maman Marthe. Maman ya Félix Chilolo. Samedi Zoya, samedi prochain. Tout de suite Yoki. Biso ba fourmi. Avec les grandes oreilles. Maman Marthe, à Zoya à Londres. Samedi prochain. Pourquoi? La famille n'a pas moi. Batou bakou Félix. Mais bah comment ko bomba? Bah comment ko bomba? Tellement que il angeza moulaï. Bazako sila nandinga mukete. Sokazoya na Canada. Cousin moko ya Félix Chilolo. Akoya ki kunana nini? Alinga kazo avion akende Congo. Akoya ki soki na tarmac soki na glissé. Abambi mutu na se. Lelo yazai bembe bakunda ki samedi. Bakunda ki samedi. Ya ndio mama Martha zako ya. Awa pe na Londres et bembe musu se zawana. Yango na zako ya. Mais bakoloba yango te. Mais je l'ai dit parce que pour na ko laksa bango ke tout les ako leka na ba kati ya ba famille na bango o izo leka tous ala au courant peuple mokonzi des siècles d'avance tout ça toujours en avance ya masolo bokosila nanu bosilité bokosila basakana nzambe te basakana kana nzambe te bokosila. Ce n'est pas de cette façon-là. Il fallait besoin pouvoir. Vous allez payer et vous payerez très cher. Vous payerez très cher. Vous avez un peuple mobimba. Ba innocent mowei. Vous avez un bango. Mais vous allez payer. Il y a un décret à Tolobaka. Qui a trahi, trahira toujours. Et le traîtrisme, ça paye cash. Ce qu'on koufi boyete, ce qu'on koufi na ndenge ya itumbu ya bonzambete, comme on a une pendaison. Tozo ya na bino malembe. Malembe, bokosila. Bokosila.
Voilà. Voilà. Mais toujours c'est la bino n'a pas poto. Bino pas politicien. Oyo, vous savez que ça peuple tango kuna. Toujours c'est la bino koto eboya. Beaucoup yo kabiso. Pe beaucoup mona. Botu na kenge wadondo. Beaucoup eba. Ingeta. Nasuki wana pona lelo. Tout ça allait à peu près environ 45 minutes. Donc moi j'avais prévu pour 30, une demi-heure, mais tout ça allait 45 minutes. Tellement des choses à dire. On a Zalaki Nayango, Blandine Kabena, Frédéric Nobert Frédéric Nobert Okanyanga. Bonsoir à toi, bonsoir mon ami. Bonsoir à toi. Bomoni makambo Kofi Olomide, ake kolukela biso. Ake kolukela biso na Brazzaville. Batruka ba Kofi baza kono betela ka ba dictateur musique. Tango biso to lobaka awa, tango biso to lobaka, bon c'est une parenthèse hein. Tango biso to lobaka awa. To lingi lisusu ba musicien congolais baya ko beta awa te. Yana batu mususu. Oyo ba lulwa musique balanga nzembo. Ya Congo Brazzaville. Ba kote la rabango. Dala. Lelo oyo. C'est regrettable. Lelo oyo. Ba mususu ba komi ko finga biso ba congolais ya ngambo. Mais biso on n'a rien à voir avec Kofi Olomide. Kofi la biso to ko tinda eta no beta na Congo. Batora ba batalo koso ambon. Ake ko no beta la sasu musique pour gagner des miettes. Ils ont battu mususu. Ils ont ba musicien, ba nani ba star ya minene lokwa ba Messi. Ba footballeur lokwa ba Messi. Ba uti ko refuser pour un spot. Il y a 15 minutes, un quart d'heure. Bah vous dites refuser bah millions en Arabie Saoudite. Hein? Bah Messi monsieur joueur monsieur Nani. Il y a Portugal wana. Bah vous dites refuser mon et belé bah refuser une affaire il y a 3 millions de dollars chacun. Car pour ça la sport il y a 15 minutes d'Arabie Saoudite. Pour nani parce que Arabie Saoudite ba le but que ba ko kene kunate ezamboka ya dictature et bona. Mais batuluko na été ba batuluko na été ba kofira. Na bambongo mikemi ke ba pesa bango na basasu. Ba 50 000 dollars, ba 100 000 dollars. Bazo ko bebisa ba lokumu ya peuple zaïrois, peuple congolais que nous sommes. Vous créez Babiloko. Bon, bref, je ferme la parenthèse au Kanyanga. Merci d'être là. Jean-Pierre Mokalar. Frangin. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci d'être là. Ferdinand Mokambila, on est ensemble. Hein. Ça, c'est aussi un frère. Bon, Bandeko Nangayi, Namoni Nasukiwana. Parce que, faute de temps, Namoni ke nabendi moi Tamulayi. Moudi Chakoko. Bonjour à toi. Non, Kolobela Makamboya. Wane ba matériel biloko pamba. Ya biloko pamba. Waya malingaka laksa bino kaka ke. Alinga laksaka. Yo za muto ba musicien. Alinga laksaka ba musicien. Ba Kofira, ba Jibira et les autres. Alinga laksa ba onke. Po bango ba sibazali ko sekaye. Ba omona ke azui loko te ya mwana kenda komba. Non? Alinga laksa ba onke. Malgré bitumba na ye, mais Botala, na zipe boy. Ça n'a rien à voir. Moudi Chakoko.
bonsoir à toi. Donc, Tokobi Balasima, Ingeta. Bandi Konangai, Masuki Wana Pona Lelo. En tout cas, on est ensemble. Nabat Oyo Nyonso. Babeli. Nabat Oyo. Batana Mawa. Toujours compatible. On est ensemble. Zamba Pambolabino, Biskayo Sozami, merci beaucoup. Nasuki Wana, Steve Manungwene. Les grands réalisateurs, Steve Manungwene, Bilili Yango Wana, Kabola Yango, Nenge Omesani, Peuple Yazoa, Bino Pe Bandeko Bola, Ningai Mudisha Koko, Atana site na yo, Nayebi ke Olingi Mboka na yo, Olingi Bandeko ba musicien, mais Oyo, ezali Bamaloba ya solo, ezali pona kaka, te retrouver, souveraineté na biso, na dignité tozalaki na bango, tozalaki na yango, Oyo, ba peuple nyoso ya mokili, bazalaki ko banga biso. Eza ba Congolais ya ngambo, eza na Angola, eza la partout na ba Centrafrique, na ba Rwanda, partout in Europe, ba na ko banga biso, ba opesa biso lokumu, na ba musique na biso, mais tala ndenge tokita. Tokiti pona nini? Parce que lorsque la politique n'est pas bonne, tout est foutu. Mais tout. Quand la politique n'est pas bonne, on sera tous dans la merde. Donc le corps politique, jamais il faut gangster. Alors, au moment où nous allons recouvrir notre souveraineté, nous allons garantir musala ya mutu na mutu, vie ya mutu na mutu na mboka wana, sur le plan sécuritaire, politique, social, na makambutu. Donc, il faut tout bunde la mboka. Voilà. Sur le plan culturel aussi, makambo miziki, makambutu eko mbote na bino batu tubola ningai. En tout cas, partagez la vidéo, c'est très très important. Partagez cette vidéo partout pour batu, bayi bako kolanda, pour efungola batu misu, na efungola batu matoi, petoyi batu toyeba isika to wuti, na isika to komi, na isika to zakokene. Merci beaucoup. Nasuki wana Tokobi Balasima. Ya idi bolombo Gefe International des Peuples Mokonzi. Ciao ciao.